Papa aye, papa aye, béton aye. Oh, makoleza nanzela nayebisaki bino vendredi et dans le conseil des ministres ce qui fati à apparaître à l'obité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais chef de l'État a bel et bien intervenu dans le conseil des ministres de vendredi. Il a promis son retour pour la semaine prochaine. Bisognon so kakaboye. Kakaboye. Nanzela, ba t-shirt, ba drapeau, ba drapelé. Pour na koyamba mokonzi mboka semaine prochaine, yemoko a sololi, yemoko a lobi. Bienvenue dans ce nouveau numéro dominical avec lui-même, les conseillers du chef de l'État, autoproclamé, sans ordonnance, sans salaire, nanko. Tindika tindika ya lelo ya dimanche et bandi. Hubert Leclerc. Hubert Leclerc, des journalistes. Il y a Libre Afrique. Bikomela Mwanza, camarade ya Moïse. Akomaka toujours malamute pour na Congo, akomaka malamute pour na chef de l'État. Camarade ya Moïse, les gifs, les vendeurs de poissons. Et sur, donc enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, rien ne va à côté na yo. Nouvelle grève se prépare. Na ba université, ba professeur, ba zongeli ba cours, mais ndenge ba yokanaki ezo simbate, ba professeur ba lobi mbaloyo ezali donc grève sèche. Donc grève ben yero kauka. Et puis ba bus o ba pesa ki ba étudiant academia. Ba bis chef de l'État pesi ba étudiant batambola kana ba bis batina ko wela ba wewa tisi koyo ba bis wana nzimwanka ni les ont bloqué, on en parlera. Olive tika ba discours zo sala wana Olive tika na yo ba discours wana c'est mieux ça va on a Swahili kosa ka ba mère wana Kiswahili. Kosa banga na Kiswahili. Mais ailleurs qu'on les kate parce qu'il va y que 18 ans donc moins de 18 ans Aza déjà dans G1 donc majeur Bossali 18 ans bilan largement négatif. Ce que papa zonga aya kosala lisusu nini. Tokende dossier zali. Lutundula, ministre des Affaires étrangères, proche ya Moïse. Ayepsi Moïse nalandi nanga Fati Be. Nakela nga pa ya Fati Be. Mais abongisande musala. Kuba pesinga information mokwawa. Donc l'ambassade des États-Unis na Chicago. Si on a numéro ambassade, bazalaka te toujours occupé na souka, balobi sur ordre ya Kabila. Oh! On a répondu. Namoko fona benga na bosa numéro ezala mutuka, namoko fona benga pona yoka répondre wana. Et je vous dirai quoi demain. Toza na page noire na émission lelo, c'est le décès d'un Congolais dans combo ya Louison Mava. Oh bah ebi Louison Mava. Un certain Louison Mava. Akufaki lobby information yeli biso koyela na Mbutu.
balobi akufi mais akufi na terrasse et pas ya ser na biso Claudine Kinwa donc asali malaise akufi et pas ya Claudine Kinwa na terrasse na Château Rouge et li solo makasi na émission lelo boyebi que frère Martin a dans la tournée politique auti l'Équateur kota babwende kuna sikoyo aponi wapi Kasai donc frère Martin azo ya wapi na Mbujimayi makamna koloba na kati ya émission bandi chers internautes baoyo nyonso basueta ki liwe ya chef de l'État Omo konza mboka bafumulie mutema donc alali boye bapanzi mutema dans opération à cœur ouvert donc wana kutu mais je ne sais pas, je ne me rappelle plus parce que tant basala ki leki nanga opération bachaki anesthésie basala ki ya total et c'est gravissime la opération pas mati donc journaliste ya nani Libre Afrique bi comment monsieur Hubert nde akomi oya ye ke ba fongoli président donc ntima belelo ntima coração ba kotisi mbele awa ba fongoli beto alali bato ko tonga mutema bato tonga tukao donc na ba journaliste oyo ya Belgique oyo donc bankadia yoka ba fake news pour ce qu'on va tout côté et jusqu'au pasteur wana o ya fa kwa wana moi sina kwa na escalier de l'escalator moi ça dit qu'on va escalator te akwa moi ça bokali yé muta bandaki makambo wana allez donc papa nous ça déjà fait donc Bertrand du congé ba fumuli mutema ba congérer mboka te donc pour la bango kuta kufa kaka fwa uno masikula facha ibisi bango kadi kiasa chinzengu eloko ezate zéro azoya semaine prochaine bino nyonso biso nyonso na balabala kaka boye ngana tika na kaka oyo moko musuna kabaka babo bino na sala musuna otambola na moni lupango mo bache drapeau IDPS drapeau comme ya kala na pesi bango ya sika na zalaki na ngo ebele une centaine na kabina Mbujimayi na kabi ebele musuku na pesi pa mo fini na banal na moni drapeau mo kaide pesi bena epola na pesi bango mususu na tika na oyo alingi to sala mususu to tana na balabala pona koyamba chef de l'État semaine prochaine numéro ya mwa ira affiché benga to solola to salisa ba drapeau na ba t-shirt to la sa fatigue to lingiye tous en a besoin azala envie malgré bakali ya union sacrée bozo mona auto uti na coalition bakali union sacrée trop ya bato ya pouvoir la kalabaza wana objectif pas bloquer Fachi à réussir. Je vous dis sincèrement c'est vrai parce que déjà nandengi mikolo yo kobattre do teka en principe faut penna donc bivimba vimba e contre la mboka faut changement positif mais ba blocage ezali donc ba yeba ekaka keno zara président o gagner kuna mais quand les dans gouvernement à partir ya nomination et salama qui na parlement trop de députés riba députés nommés donc zara kuna to check la cal pourtant gouvernement kobima ozana moins de ministres donc ba difficulté ya président et bandaki déjà wana azo sana bat o bana diapason mususu azo sana bat bana vision mususu azo sana bat azo servir mutu mususu donc mandat vraiment mandat ya chef et kozala kaka deuxième mandat mais donc et non senga mokonzi azoka ka majorité na parlement ndesika mokolo wana tokocha to pemi parce que tozomona
ba fiti bazaka na kata gouvernement ou union sacrée tsakamadesu. Chers internautes, tosambela tobunda ensemble Mokonzi a reçu deuxième mandat na ye azwa deuxième mandat na majorité dans le parlement et vous avez début il y a changement total il y a RDC pour l'intérêt général surtout kuna mama ya kala Olive koloba oyo wapi campagne soki bazotinda ye soki ye mokoyi bazonga papa zonga azoloba na Swahili aloba na lingala 18 ans au pouvoir le mwana komi tina première gradia azonga lisusu pour aya kosala lisusu nini oyo asali te eza bambriema mais kuna makambo ya dossier achebea botangi mutu batangi boyokiti policier alobi nini ngai te ordre utaki pa ya Rambo mutatindaki biso te Rambo balobi c'est clair etambuli na ba réseaux sociaux tout conclusion ya policier abi kamunuku wamiku ya vanga mami kamunuku wamiku ngatungeye policier alobi ngai te batile inga kotinda tokota na siko justice avec cette constitution et donc protéger ba homme fort n'est-ce pas constitution il faut pas revisiter yango yango besoin na bato ebele bazana ba procès à moyen ba samba ezate constitution et là qu'on protéger bango faut to revisiter constitution 18 ans et le côté maman tika na changer discours na informa ki bino lutundu la alobi et pas Moïse et Simbate alobi akena epa fachi be secteur na yepe alandelango parce que toyoki ba ambassadeur et belé musala eza kosala maté c'est comme s'ils ont un autre chef ba ambassadeur partout il y a des plaintes partout il y a des plaintes ba congolais nyos dans la diaspora bazako se plaindre ba document ba yabaka ba téléphone te ba ambassadeur o kenebe mutu azate ba komi ko senga ba mbongo ba komi na ba commissionnaire maloba mabe ba réponse mabe les ambassadeurs lutundula a obwakisi Moïse oye pa fachi kota siko na philosophie ya fachi beton benda ba ambassadeur na yokuna matoyi masolo match eza bien te na ba ambassadeur oh ba president ya Chicago ambassade ya RDC na Chicago répondez otanga komwa Kabila répondez ngamo ko fona expérimenter na benga ba president numéro 1 na ko benga na ko pesa no suite demain lundi bon na yebisa ki bino awa to kufela ndeko congolais et pas ya Claudine Kinwa ayaki ko se distraire na Château Rouge asali malaise akoyi ya kufi ba audio pe bini boyebika ba komela ba umela ka te audio bini mais na ko loba makamba lobi na ba audio wana te po mutasaki esili donc ça ne sert à rien et comme on peut passer ba toli c'est comme si bango pe baza malamu mututu azala mabela ye azala malamu na ye mututu na ba qualité na ba défaut et c'est akei oh ba yeba ki ye ba yeba na liwana ye nini ba ko tirer comme leçon et servir ba o batikali c'est tout to pesa ba détail te ba audio et bibi oh boye kuna to kokota te mais chaque Elia on toke na sport parce qu'il y a match et donc on s'est préparé à le conseil des ministres ça m'a nous connaît même si le ministre non so mutuna secteur na ye bacha ma batterie tout en marche
pour soutenir ba léopard ba athlète na biso pour sauver l'image ya Congo to beta na Maroc pour que Maroc eza makasi. On doit se préparer, faut qu'on motive ba athlète pour to kende mondial pour la vision, visibilité à Congo, visibilité à chef de l'État. Pourquoi pas visibilité au gouvernement des warriors. Et Meshach Elialobi a dit dispo. Mais après si Maloba. Et pas ya coach sur la monique place ses alliés, Meshach Elialobi akoya. Na uti kota la ye na internet. Yemoko APC. Frère Martin. Azoya Mbujimai. Batatu yo. Bamam wo. Bolobinin. Luku yambaye tu luku yambaye te. Boye binyon solo bapona. Fati beton. Kufinga. Kukritike. Nini oya lobite. Sigoyo. Frère Martin linga kupesa bino mbote na Mbujimai. Bolobini. Ah? Frère Martin. Madidi. Asa koya na Mbujimai. Alobi azoya. Koluba lisu lenga lobaka. Contre Fati, mais si vous avez un mis na Mbujimai. Bon, pesa ye mbota nini. Luku yambaye, to luku yambaye te. Alors ba ko matina kananga. Batatu wo. Bamam wo. Frère Martin a joué na Mbujimai. Discours, meeting. Eh! Base, viva. Bilenge, viva. Bamama, viva. Batata, viva. Hein? Frère Martin Zoyakuna. Buku yambaye, tout buku yambaye te. Bokotika ye aloba, to bokotika ye aloba te. Non, c'est la réponse dans ma commentaire Nabino. Aya, to bino boya. Aya, to ayate. Les 15, donc c'est mardi, rentrée parlementaire. Bon dimanche à tout le monde. Nazala qui n'a plaisir. Il y a qu'on présente bino émission dominicale. Yalilo. Je vous rappelle, ou en titre de rappel, la semaine prochaine, c'est le retour triomphal du chef de l'État, Mfumu Waditunga. Bana ya Congo, Bana ya Kinshasa, Bola Kisayeti, Kebolinga Kaye. Quels que soient les problèmes, c'est votre frère, moi n'a limité. Kinois. Boyoki ba polémique, bo moni ba tunenge ba souhaiter okufa na ye. Ba kinois nyonso. Fati master Nabino. Fati grand frère Nabino. Fati ndeko Nabino. Fati cousin Nabino. Fati mwana Nabino. Aza kozonga semaine prochaine ba ko pesa jour. Ata na balabala telema ata ko na aéroport te telema ata na balabala yebisa nzambe merci oyo toyokaki yango te mokonzi azongi na mabele ya Simoni Kimbangu mabele ya Père Bokazi Mpasi
mabele ya Jean Loya, mabele ya Kingotolo Antoine, mabele ya Nzeza Landu, mabele ya Kasa Vubu Mbuta Nkasa, mabele ya Kamwasi Chilombo, mabele ya Tshisekedi wa Mulumba, motema ya Mama Marthe Kasalu. Azakoya makolo ezananzela. Émission ici la raté, émission esili. Ngai nabino soki Yesu Kristo zongi na butute lobi. Ndena kobeki lino lisolo ya répondeur ya ambassade ya Chicago. Ndenge zoloba soko bengi na ambassade. Toko vérifier si l'information est vraie. Tomorrow. Goodbye. Fondation Fomame Tolobi merci pona oyo nyonso zosala pona bana nyonso ya Congo. Fondation Mama Angeli Pumbu esalaka ba assistance epa ya babola baveuve ba orphelin personne de troisième âge les enfants de la rue bazui solution pona yo fondation pona yo fondation. Merci fondation Mama Angel Pou. Merci fondation Lobby merci. Merci fondation pona yo foma. Merci fondation Nabe apambola yo pona nyonso zosala na lisanga de tokolonga bana ya Congo mobimba bazo sepela na kombo na yo fondation. Merci pour na assistance au sala